direct na oh na Malika esili mututa ye bobosa na nyonso. Jaeli Show akoti ekirindika bandeko. Jaeli Show akomi moko ya ekirindika, akoma deja na contact na leader Malika Mania po leader ekirindika tolinga te ezalaka Malika Mania. Jaeli Show comme maréchal bandeko. Oui, Jaeli Show aza maréchal oya kolongolango azate Soza evamba suka soza mwasi atembe selanga direct cha kombo nanga chaka kombo nanga lobaka ke moni Jaeli Show dia kazo salo bezende nga yo porte gara sala direct bala suka evamba suka nani yango zolobela soza mwasi atembe selanga direct azala nyango cha kombo evamba suka tositoyoki soza mwasi atembe selanga direct cha kombo nanga chaka kombo nanga lobaka ke moni Jaeli Show dia kazo salo bezende nga yo porte gara sala direct bongo yo pano lobi te sala direct no zero na saki yo omwene ngo tumbola nga muke nga pe na yo tumbolo muke yelo kwa moto yana se me milingi ebi no tike la su mutu tonti maréchal ya Libi, maréchal o ya Libi. Mbote ba papa ba mama bandeko, mbote barando na barandonete, mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te, mbote ba jeune garçon na ba jeune fille, mbote bana mike na ba bébé, mbote ba Sainte Anuarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko Jaeli Show azosala nyonso po s'en sortir, me nayebi te soki eloko nini ezokanga ye. Po lelo oyo tomona Malika Mania akomi leader ya Jaeli Show, pona ekirindika leader azalaka. Nakanisa soki bolandi Jaeli Show po alakisa ke akoti ekirindika, donc fa popola lokola azomona moto akopopola te atya kombo, azomona ndenge akokende nango te, Jaeli Show abandi kopopola dans le vide. Bandeko eza makambo solo, Jaeli Show azopopola dans le vide. Eyebani te soki azoloba na nani. Moko loba boye, moko zonga boye, moko tanga mutu moko, moko tanga batu mibale, moko aloba ke mwana moke lokola ye azalaka nanu pa baparent. Soki kezwa ndaku, generation ekolanda, bakolanda makambo no bakokoma ofutela ndaku. Ye azali nanu mwana, bana na ye nde bazali baleki na ye. Bandeko Jaeli Show azala l'équipe nationale, mais lelo oyo Jaeli Show sakoma ya les Kardashiens. Jaeli Show abengaka Grace Temo madame te, yabengaka 3 fois madame. Même Carmen Odia
moto ekirindika po abenga moto 3 fois madame ye moko alobaka yango fozala soki ndenge nini namoni mabe te Jael Show akokobenga Grace Temo oyo alingi de toutes les façons aza maréchal mazali maréchal ya Libye so mutu abima na ex na nga te seke nazotamwa na mutu mo azalaki hypocrite na hypocrisie na ye alingi abetanga 12 na welisi na biso kobetanga 12 te toke nango bongo nga natambola bongo me na nini so mutu abima na ex na nga te seke nazotamwa na mutu mo azalaki hypocrite na hypocrisie na ye alingi abetanga 12 na welisi na biso kobetanga 12 te toke nango bongo nga natambola bongo me na nini so mutu abima na ex na nga te seke nazotamwa na mutu mo azalaki hypocrite na hypocrisie na ye alingi abetanga 12 na welisi na biso kobetanga 12 te toke nango bongo nga aza maréchal lokola Mobutu te aza maréchal oyo penza ya bamaréchal te bamaréchal oyo ya Valère te yaza maréchal Rando wi ndenge moko na maréchal ya guerre Libye me boyebi kaka ndenge kendeke ndenge moko Jael ali lelo yakomi sous ordre ya Malika Mania basekre na ye akomi oyebisa Malika Mania mpe na Rando oyo apopoli alobi ye azalaka na kamaradi te atikala kozala na kamaradi te na bainternet oyo kamaradi na ye eza kaka moko Fivette Mayemba me ere moko akobosana lisusu okomona komoloba ngai Jael Show ngai Jael Show bakamaradi balingaki te nabota lelo yo soki nabotaki te mbele natikala nazaka na moko bango nyonso baboti bozomona ndenge azokende azobunda dans le vide bandeko yo ozolanda nga sala kaka neti ya opimi na balabala okomobeta makofi na mopepe okomobeta makofi dans le vide ozobeta même pas na nzete même pas na mire dans le vide na mopepe bongo pema oyo komela yango Jael asali ameli pema ere moko alobi aye koswanisa mutu moko afingaki na bamessage nsima alobi mutu yango ayakuti na mwana me ntango okota makambo mosusu tozokomprendre rien même balobi na ye atanga kombo eza logique non bien sûr totanga bakombo te soki olingi soki mpo olingi na yo te okotanga na yo te soki olingi otangi me ye aye kosenga guerre na motu wana balobi natanga kombo me eya logique fatanga kombo mpo toyeba mbala moko motu yango mpo motu yango atielaki bacommentaire te na YouTube atielaki mpe bacommentaire te na Facebook motu yango akomelaka ye direct donc Jael akokotiela biso kombo na ye mpo aza na mamero na ye akokotia mpe bacapture d'écran nayebi te moto asengaki aloba kombo soki asalaki mabe au contraire motu wana oyo akomelaki ye tanga kombo oyo Jael afingi ye lâche motu wana asungi kutu Jael fatanga kombo ekomi obligatoire parce que asengi motu yango Rando mpe motu yango akomelaka ye na numero ya telefone tomona kaka na internet bacapture d'écran ekoma mai moto abengi yo ata kutu afingi yo te soki osepeli nango te ozwi numero na ye otie wana mokili mobimba etali numero na ye ya telefone me sikoyo Jael Show meme numero atieli biso te capture d'écran asali te me atanga kombo mpe aza nango te epuis na maloba na ye toyebi te soki azolobela nani
mais loko tozomona azobunda dans le vide. Bandeko nayebi ke Jael Show aza na besoin ya bato akokosala ye moko te. Ata soloba na bino asalaka makambo ye moko, bino moko boyebi akoka te. Ntango aza kosala rando azosala po na équipe nationale na super talent ya Karine Mokonzi. Fo alakisa Karine Mokonzi naza na batalent po soki oza na batalent te okolongwa. Et puis pour te nyonga miso tout au futango. To futango. No ya na osenga ndeti équipe nanga bato nanga na 5 na umeti na suti bien nanga na zungi. Pono yo vanda te na kokana félicite boring poto pe anenga mona félicite. Na ba boring ngana kokana ba boring tenga na message ba shosho nanga muto na ambition na ye, muto na ma chemin na ye, muto en fait likamuna linga sala. Suba kende Belgique, suba kende Paris, bato ba États-Unis bazati. Grâce te moi kende États-Unis, azana poso ke Schengen te, mais préférer kende dans les États-Unis des fois. Pourquoi que muto na vie ana ambition na ye. Ba ocha muto mususu. Pe Karine akolakisa osala boye kende boye. Na makambo mususu. Iye moko pa lobango Karine tamba vana na privé makambo lobelaka ye vraiment ezokolisa ye na kati internet pe na makambo ebele. Ye moko pa lobango ndenga za équipe nationale na super talent ya Karine ayebi bato ebele. Mais lelo oyo akomoloba na internet epesa ata relation moko te. Bozomona azobunda dans le vide. Nakoki comprendre soki akote ne kirindika te. Nangana loba ok dépression ezwaika makasi. Soki natali mutu azoluka akoma actrice, akoma chanteuse, akoma humoriste, mais akoma ngo kaka na théorie. Asalaka ta likambo moko te. Tomona ata pièce moko te ya gag. Asaleli biso banda akoma na Afrique du Sud. Tomona nzembo moko imbeli biso te wana bayembaki ezali ya Prince Lokoki. Tomoni contrat moko da cheli biso. Tomoni pe filme ne place moko te zoleka. Yango wana nakoya koloba ezakaka dépression. Surtout lokola zoya munene. Nangana loba lisusu dépression pour chaque fois azobakisa munene. Mais kokamwa abandi rando dans le vide. Bon, na kamwa ki liboso. Na lobi dépression ou bien nini. Mais tango eko tanga koma Malika, Malika ka mutayibi bisika ya zali. Po lobi na minute oyo. Aza na Afrique du Sud te, aza quelque part. Soko alongwe kuna akekini. Donc, lokola azali quelque part, ekozala Uganda. Liboso banda kozala Kenya. Wane zalaki na tango ya ba série ya pouvoir akala. Toza na série ya pouvoir asika. Alors n'internet pe photo créer eloko asika. Bato internet ya liboso ba créaki Kenya. Général Defao pe akufi na ye. Bien sûr ba mwa Mirajab bazakuna mezako senga na Général Defao. Siko na Uganda banda lokola lobeso akendaki kuna alors nzele fungwami ya Uganda. Donc ye azape na Uganda. Soka longwe kuna ake Kinshasa. Sikoyo yangwa pesi rando a partir ya kuna. Pona nini tanga kukoma kin ne kirindika bayamba e bien. Orke Malika Mania Yemoko banda balaki a changé makambo même rando azanangote. Soka ninga loba rando na ba clash ayebi ninga lobaka ayebi ninga clashaka ou bien atiki perroquet nae. Po perroquet oyazwa aleki même Jael Show batu bako préféré balanda perroquet ke balanda Jael Show. Yango Jael Show nenga zawana
foya kaka ne kiri ndika po kiri mususu oyo eza na kombo ya bongo eza te. Bien sûr kiri oyoyo janvier aza kutu ne kiri penza te, aza nde na bato baninga basala ekiri, me kote kuna ezaka ekiri te ata baza bato na biso. Boli bato bayiba bato bakesimba kisi oyebisa bavile kwa bino kosimba kisi mituna mine koma odoka papama kebana okebisu akebisa kona bamessage na biso touro naza en personne. Si tu veux la cœur, cite mon nom, tu me verras. Trop, c'est que même le Dieu va comprendre que je suis assis. Donc, dans comme il y a bout, il faut na sans. Même le Dieu tout-puissant comprend que mais comment on a Job té. Janvier ndako détruire ekirindika na minute. Mais ekirindika eza komba makasi eza équipe à kilo. Malika Mania leader. Fivette Mayemba abetaka bien. Akoma ko beta bien. Formation équipe nationale. Siko Jeli Show. Lokola alingakane penza Fivette Mayemba te. Po Jael, en vrai dire, alingane ba camarade te. Na lobi te ayina bango. Na lobi pete aza jalo na bango. Amonaka ne importance na bango te. Ya monaka importance ya epa na bango. Famille lopangwana. Importance ya bandeko na ye. Na ba para na ye. Esili. Po banda kenda Afrique du Sud, bosi bomona Jael azo komisa nani o camarade nanga mutema ba otambula na ye rien. Soki bomoni na image aze sika moko na ndeko mwasi moko soka tangie camarade elakisi Jael ake profiter bisika wana. Yango bengie camarade ya 2 heures du temps. Yango Fivette Mayemba ndenga zawana. Fivette Mayemba yete mutaswani saka Jael. Ye alukaka mabe ya Jael te. Jael nde mutaswani saka. O Jael azolo bake babebanaka. Babebanaka po Jael moto alingaka lekisa. Alingaki kutu te Fivette Mayemba aza na mondo. Yalingaki nenge Fivette atikali yake na Afrique du Sud. Fivette azela ye tango akoya. Ou bien soka bando loba na internet fa lobelaka Jael. Alingaki bongo. Mais Fivette na mutema na epe asiporta na ye. Donc relation ya Fivette Mayemba na Jael Show. Fivette Mayemba na chemai na munoko te na kocha moko. Fivette Mayemba mutalingaka Jael sans condition. Mais Jael alingaka Fivette avec condition. Yango wana azoya kisasa. Po batala ye 10 000 personnes fa profiter kaka na Fivette Mayemba. Fa profiter kaka na Malika Mania. Po kombo na evanda azoba fanatique. Ata ba uta pa na ete ba koya na bokaka ba chinois kaka révolté. Mais fa kota na bisika wana. Yango sa bandaki kosolwa na bango. Akomi na confiance na Malika Mania. Po Malika Mania yende mutafungulaka porte ye leader. Soka lobi okoti ne kirindika okoti. Donc na le Kardashian ndenge zala bongo. Na mukola lelo oyaza leader. Même à le Kardashian. Même ye kirindika. Oyo kombo evanda ezakaka moko Malika Mania. Suka yinde ya likolo top. Ata oyaza kote na biso Magali Kongolo. Camarade ya Malika Mania. Mais Magali Kongolo azali zozo. Chronique maza ya biso. Mais Malika Mania aza ya biso te. Aza le Kardashian, aza pene kirindika, mazana moto ya kusakana te. Yangwana Jael, soki apopoli dans le vide. Abeti makofi dans le vide.
asali yango uniquement po alakisa Malika Mania tala deja baentraînement na sali tala batesto na sali po Malika Mania comme leader ya Kirindika Fivet Mayemba aleka lelo GL show na kati internet musika. Mon père fut diplomate. Mon ne comprend nango ba famille bien. Boza ba famille bien mais botikalo ke voyage ya famille te. Bo finga ka batu botikalo ke ata voyage ya famille bo sala ngoti na vie na bino. Bomoni bino moko asali page Facebook asali deuxième nango moko kangamaki pas même un mois monétarisé pe batu batalaka na vidéo moko plus de 15 000 plus de 20 000 na un mois. Donc asa fort très fort. Donc na mukola lelo osa la deuxième chaîne au beta ndenge ya betaki asa très fort trop fort. Ken Piana asali deuxième chaîne a betaki pe bongo mais Ken Piana asa na équipe mobimba mbongo wana fa futa batebele mais Fivet Mayemba akofuta yemoko voire même na moto te cameraman nae et koma mobali nae to bana nae siko gel azoya atabino moko akotiaki maréchal nae ya Libi kuna non place wana fo bimakaka oyo azali mwana Kimpumbulu makofi na mire rien makofi na nzete rien dans le vide na mopepe pa 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 pa. Malika Mania alobi c'est bon et puis na voyage bisika za azana mutu pe bisika zali ameli mai ya Uganda Jali show pese loko zwe loko o pese loko ozwe loko eloko yango osalela nini chanteuse oza chanteuse te humoriste même ikutu bana no osekisaka bango te basekaka par hasard ou bien basekika mpo baza babebe acteur ya film osote mbala moko oleki belle vie osote mbala moko oleki Sila osote mbala moko oleki Karine Mokonzi mais non rien du tout tono vide osala eloko osala te osali donc yango wana olobi oyo akotanga kombono okoya obanda osala 5 live na mokolo wana na dute nango te po wana yango nde ekosunga yo okotisa mbongo na page no Pero mwenga na lela ser nanga abando belo lokwa sankara pesa nga boy bobokela nga ba castel na direct bomona nga dana sala makambo wana eza éducation na uti na pa biso na mendiantité eza éducation malgré biso sotana so bakana boma mais même na langage ya la frake o fi ya nzala o fi ya balabala o akoli na balabala o akoli na papa za restriction te et puis soki Fivet Mayemba akoyede yo po makambo na yo po anosala na ye elekaka na chaîne na yo eleka mpe pa na ye po epeso gaz po na miniti oko omata likolo kide na se yo na yo ozokokofula yo na yo te moto akofulo eza kaka biso bata liboso la Chine la baronne kutu safula oyo yango kombo na ebani nsima nango Kirindika Fivet Mayemba na Malika Mania ok très bien yango wana okokosala 5 live na mokolo ya kopopola mais sikoyo Gauthier Mascotte akolongo etazi Angleterre po akitaka bokutana na ye nde boza sikoyo soki boza na ye akobimisa mbongo na ye eza te mpo na kaka nini no wana nango na nsima wana te mpo osala mosala ozoloba
surtout po okangisa biso munoko no okangisa biso munoko ndenge ni okosilisa bango nde mayele na mbongo ndenge obwaki basere na yo wana elenge ye otangi bakombo ebele baza mpe bato na nga mpa na nga mpe bayaka ti nga mpe balandaka nga surtout bauta na super talent ya Karine Mokonzi donc bauta pa la baronne sikoyo soki yo bakangamaka na yo basungaka bongo mpo na ko okangisa biso munoko me yo mpe ozosilisa bango kaka mbongo ozomonisa bango kaka pasi sikoyo mpo na kose konsole bakende kodiongolila kokengidila na chez Mokonzi so basilisi bakenda basite nyonso elobelaka Mokonzi moto yango azaka bien en personne ya kosaba émission bozo bafoto bokena moti mpe banganga bosakelanga mutu boye topesi foto no mpa marabu tobwakeli yo maladi bomonaka moto yango azaka bien en personne ya kosaba émission bozo bafoto bokena moti mpe banganga bosakelanga mutu boye topesi foto no mpa marabu tobwakeli yo maladi bomonaka moto yango azaka bien en personne ya kosaba émission bomo eteke place bokende ya mokie ngata moto azwi elongi na nga akena mpa nganga fona azipa nga ozwi nga okela nga obombi nga ke ye na bombi ye na zipi ye osala eloko te parce que je suis Jaël je resterai Jaël nzambe apesa mutu mabe temps ozwi mpe elongi na mpe foto yango okena mpa nganga nzambe okango te obima ona nzela te angelo okoyelo te aotiko mpona osamba muno mpo na suki ocomprendre ke il est le Dieu tout puissant baye kosukisa pa papa robo ocomprendre ouais Jaël show epesi nga pasi na mawa te pasi kutu te epesi ka mawa pasi na koyoka ndenge ni yo moko ozoluka makambo ozomona pasi te ngamu natindaki obenga okontinue tina mokolo lelo kobenga grâce te mo 3 fois madame na moto okuta balaki ye ayi kocomprendre aza même pas un quart madame mais yo lelo oyo komi na ekirindika pa Malika Mania akomi guide na yo akomi koforme yo po pesa ye plaisir obeti makofi dans le vide Jaël show yango nalobi pasi na koyoka te kaka mawa soki ozalaki na posako makambo nosala vomie mikitisa linga o se humilie na miso ya bato leka sala ba live bondela Karine loba makambo nyonso mabe osala senga bolimbisi en live kobenga na Karine te senga bolimbisi elombe na YouTube ati bosombo te na yo loba be mukonzi mukola na ngwa yebi yango o amoni ke ngako tanga komba kizengi lokana na prometa ke na yo finga ona fingi osuko a pombo te na yo loba be mukonzi mukola na ngwa yebi yango o amoni ke ngako tanga komba kizengi lokana na pombo te na yo loba be mukonzi mukola na ngwa yebi yango o amoni ke ngako tanga komba kizengi lokana na prometa ke na yo finga ona fingi osuko awa na peso da vagu so pombo te na yo loba be mukonzi mukola na ngwa yebi yango o amoni ke ngako tanga komba kizengi lokana na prometa ke na yo finga ona fingi osuko awa na peso da vagu so sa mwasi o regla lokwa nga wana mabele mibale wa mwasi chalobi direct tanga kombo na nga omona so kanisa ke ose elombe na YouTube ati boswa na raté bofinga na raté jusqu'à là bosse loti expliquer en détail mabe osa na Karine koloba mabe o la barona sala pa na yote loba kaka ya yo soko lobi yango live 2 heures de temps oleli même ya lokuta tango kosilisa en tout cas ata producteur Gauthier Mascotte akokende mais producteur mosu akoya Abeda Chou boss omoni ndenge eza baproducteur ya bien bakokoya Armand Mokonzi akoproduire yo mpe na ndenge bien David Chombe Tania Mokonzi bakoproduire yo na très bien bango baya bato internet te me bakotya mbongo baproduire yo
ngana osa musalawa nazana train présidentiel ba coup de fil na malika esili mututa ye bobosa na nyonso siko na félicité bobesa siko jela zabi po ana félicité bana kanga na voyage na nzela mo azabi mutayi place na za actuellement yaka fivet na malika esili mututa yebi a pas fivet na malika mutayi place na za zadi bobosa na nyonso siko na félicité bobesa siko jela zabi po ana félicité bana kanga na voyage na nzela mo azabi mutayi place na za actuellement yaka fivet na malika esili mututa yebi a pas fivet na malika mutayi place na za zadi nyoso potonga gomi mai posila potonga za mungwa na ngatelenga point que j'ai yondo boti bongo sili bo boss na kinga na ka congé maternité na yako bota nyoso potonga gomi mai posila potonga za mungwa na ngatelenga point que j'ai yondo boti bongo sili bo boss na kinga na ka congé maternité na yako bota bo boss na nyoso siko na félicité bo besa siko j'ai la zabi po ana félicité bana kanga na voyage na nzela mo azabi mutayi place na za actuellement yaka fivet na malika esili mututa yebi a pas fivet na malika mutayi place na za zadi en tout cas Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, Balandignon so ya Elengiakomba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengiakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on va abonner Bafagnon sur Elengiakomba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, Elengiakomba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre au Lazaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali
JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandinyon so ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bakali Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour, na bakali Elengi ya Komba Congolais TV, vraiment. Ngamu na zana chaîne ça kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na koza ngisaote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.